merci à l'éternel Dieu. Oui, fidèle spectateur, mbote na bino ba so ba bobeti libaku malamu pona kolanda émission na bino choc culturel. Choc culturel eza émission oyo eza le kana ville province ya Kinshasa ngombe monene ya République démocratique du Congo. Aho tokiti sur le terrain pour te beta masolo na makambo ezotala ya art. Toye na commune à Lemba, précisément na Lemba terminus na avenue Lonzo. Nde sika toye kotala artiste Nzambe merci mingi oyo asali grâce pote ngana bino bomona ngana tango ya oyo to pesi merci mingi pa Nzambe menaye na lombango pa artiste parce que ngona biso ekozala muke pote to tuna mituna oyo esengeli pote to tuna apesa biso biyano mbote mwana mboka artiste mbote. Oui, tomoni na République démocratique du Congo bazo négliger mingi art oyo ezali neti dessin ko dessiner ba négliger kango mingi mais na ba pays mususu ya Afrique awa tozo moneti na ba Côte d'Ivoire na ba Nigeria partout bazo appuyer bato bazo sala art pote ba mona moyen ni ko kende liboso mais na mboka na biso bato belé bazo négliger yango nde tokiti sur le terrain pote toye bandeni bo travaillaka et puis ba difficulté ni bokutanaka nango tokobeta masolo nyonso wana mais ya yambu po avant to kota na muzindo tokotuna nanu toye bana mboka bazotala biso bayeba nanu komona yo eza nani ya kombo na ngai eza Coco 50 Coco 50 musala ozosala otangela ngo na classe to eza eloko okutana nango kaka bongo soit au revaki ou bien ndeni. Yeah, avant classe ezaki don o ngai nazali nango na kati yango wana natangelaki yango mingi libanda ya mboka. Après sikoyo kozonga nango na Kisasa naza pe mutu ya sika na Kisasa awa yango wana nazo valoriser mingi musala nango nazo lakisa yango na public nanu eza nano valoriser art o nazo sala. Ah, toyoki olobi ozo valoriser art parce que tomoni musana peza kitoko ozo sala et pour lobi otangi libanda mboka otangi en Afrique du Sud to otangi na Europe to les États-Unis ou mais peut expliquer ba fidèle spectateur natangi mingi na Afrique du Sud, j'ai fait 13 ans là-bas. Dans 13 ans, dans 10 ans il y a kotanga na Afrique du Sud. Yeah. Ah bon, siko oye ko se retrouver awa na mboka na yo lobi oya ko salela mboka na yo musala to oye na yo po moni ke kuna na Afrique du Sud okozwa ba cliente. Non, ce n'est pas ça. Les aliboso art oyo ngai na apprendre parce que j'avais une vision oyo sengaki nakita na Kisasa parce que odobi pe kende ezawana na Congo art est un peu négligé. C'est pour cela que na kitaki awa na propre effort na ngai nanu mbongo te mais art o ngai nazo présenter na misu ya batu ya ngonde mutu ekopesa valeur mingi na art pe o eza kati na ngai ya ngwana nazo bimisa mingi na misu ya batu. Mais tomoni awa ozo sala musala kitoko o mekempe ko expliquer biso eloko nini motiva ki openza pote o banda ko sala musala o ya art ko sala omonaki mutu moko banda ko sala ngo yo peke tenga pena ke noko tangela ngo pona sala to motema penza etusha kaka pona ngo ke noko yokola pe musala ngo ezanano o ezaki na kati nanga parce que nanu j'aime l'art kulinga o ngana lingelaki art yango nene mutu esalaki ngai na yekola yango o eza na kati nanga parce que eloko nyonso oyo lingi yebaka yango okoyeba yango isifika opesela yango opesa yango bolingo o ngai naza nango na kati ya art mais avant cela art ezalaki kati nanga mais nazaki na mutu oyo amonaki art na ngai pe na pusanaki pembeni parce que j'étais na koloba nazaki en ghetto quoi nazaki en ghetto na kangamaki na mutu oyo a valoriser un peu art nanga na temps o nazaki na ye c'est Sami Darne Congo batu nyonso bayebi vraiment yende mutu asali vraiment kati ya art na ngai. Bon, Sami Darne Congo ne mutu asali pote yo pe ozo souci ya kosala
kotangela musala ngo mais siko o me ko expliquer ba fidèle téléspectateur bazota la biso ba source important oyo ozana ngona kati ya art na yo oyo ozana ngona kati ya bit na yo nango ezana nini ozo ka souci po matai kende liboso to ezalaka na façon ozo salela ngo parce que to yebike na musala ngo pe ba difficulté pe ezanga kana ngote mais yo sko ambition na yo penza na art oyo sko ezani vraiment mingi eza pona na démontrer un peu valeur ya art et loko mingi naza nango yango wana parce que une chose calme vraiment ezalaka mingi respecter na miso ya bato o nga nazo sala vraiment ekozala un peu na valeur te plutôt mais ekozala vraiment na valeur na miso ya bato c'est ça. Siko bit ya musala na yo zo sala eza nini pona kosunga ba peuple congolais to usala ka bato baya utala yango to ndeni. Non, eza nazo sunga peuple congolais parce que art ezelo ko moko boye soki yomoni yango il faut zala toujours satisfait. Ndenga pe naza boye je suis dans la rue ça veut dire partout où on a une hôtel et man a dessiné puis na sepisa bato yango wana nde nazo apporter en plus na environnement na peuple congolais oyo ayebi valeur ya art ayeba valeur ya art pe tout le monde oyo ayebi art nazo linga mingi bapusa na pembeni naza maboko ya kofungama otomoni awa ozana photo ya une dame na yebite so komo na inani bon tokotanga pe kombo te parce que toza na télévision tomoni osimbi photo na na maboko et puis tomoni o décorer bon o meke mpe ko expliquer biso photo ango parce que bato mususu bakomo lo baote bato mususu bakomo ke na ba téléphone ko décorer à partir ya téléphone aye sikoyo atie ango et puis menga na kuti vraiment osimbi nini na maboko et puis photo na maboko pe décorer penza ebimika ndenge ezali vraiment o meko expliquer biso inspiration yo zozwa oyo vraiment musali zo sala makitoko boye sikoneti muto a pesi photo boye est-ce que exigence eza ya makasi pona ko décorer pe boye ou bien ezandeng o meko expliquer ba fidèle téléspectateur. L'exigence vraiment exacte parce que eza eloko nga na yebi pe na yebi façon nazo salela yango là si bozo mona photo na elongi oyo c'est correctement elongi na ye mais moi eloko mingi na apporter na art c'est l'image quand tu vois ça les fonds roses les visages un peu de rose mais quand tu vois ici un peu jaune quoi c'est là mais ngai sikoyo nazo un peu ko lakisa art oyo ekoki ko sepesa miso na ekoki ko sepesa bato vraiment na miso parce que art c'est une fille et c'est une fille jolie oyo tout le monde ce qui a l'équilibre so ya art ce qui eza malamu te mutu wa osepela na yango te nyonso oyo nga nasalelaka. Ce n'est pas seulement les peintures que j'achète, c'est aussi au ngamoko na salaka. Donc yo moko fabriquera pe ba peinture, oko sala pe peinture o changer, peinture ezata pembe, mais o lingo zo couleur moko a rouge, o yebinde ya ko sala ba solution pote ozo couleur wana po sala musala na yo. C'est ça. Il faut calculer la couleur ezali, il faut y ba mélange. À part mélange aux autres une question il y a fabrication de peinture on a ça la peinture nyonso o ngai nazomona nazana besoin si on a besoin à rouge je vais fabriquer ça na ça tous les couleurs où ils existent au nzambe ya sala tous les couleurs où ils existent au nzambe sala tozoko baka na émission na biso ba fidèle téléspectateur parce que toyebisaka bino ke biso tokitaka sur le terrain parce que musala biso ezata ke to sala musala malamu boye ba pe makambo zoleka na kati ya mboka na biso parce que bato belé baza na ignorance ba ebite ke musala elekaka boni bato mususu ba mipesi na musala ko sala ba désordre na balabala ba mususu ba telemi po ba kangaka bato ba senga kama mbongo metala ndeko na biso azwa
vie na ye moko abandi osala mosala kitoko et puis etoucha ye mpe emotiva ye asala mpe mwa mobembo mpona kete akende kokolisa mayele na ye ake mpe Afrique du Sud asali mosala na ye atangi mpe ayekoli mosala alobi kete akoexploite yango libanda ya mboka te aye mpe awa ti na République démocratique du Congo précisément na ville province ya Kinshasa po te asalela bana mboka mosala kitoko soko oza ata na foto na yo ozolingaka basala badécore bien vraiment mosala ya malamu ezosalema nango awa tozokobana masolo na biso po te to continue toyeba makambo oyo eza tokundola nyonso parce que biso tokitaka sur le terrain po te tokundelela bino makambo ndenge ezoleka na kati ya mboka mais mwana mboka tolingi koyeba lisusu tomoni awa oza na pétrole tozomona mpe na mai bo omeke mpe koexpliquer biso pétrole na mai ezosunga na nini. C'est un peu difficile. Hein? Ouais. Tous les artistes au Bogota, la pétrole, c'est un peu difficile. Mais moi, je fais ça. Parce que j'ai fait Nathan. Si vous osez la maille Nathan Yango, pétrole Nathan Yango, puis au monde est au balan. Mais Nathan Moko, au Kokisa, au Kokabala Yango, Kobalisa Yango. Puis ça fait. Kaka pinceau mais j'ai des produits, j'ai des couleurs au yonga na salle là. Na salle là vraiment sorte des couleurs ébellées parce que mon maître m'avait dit il faut que vous allez mingi na mutu gaya. Mutu ya munene. Mutu gaya eza mutu munene. Ya parce que sana ba boyebi ébellé. Boyebi ébellé. Na boyebi ébellé ndé au bando kozwa inspiration parce que on a l'inspiration divine. Yeah. L'inspiration divine wana ndezo sala ke nyonso parce que nzambe asali nyonso yango na biso pe tozo sala nyonso. Na o eza inutile on fait ça et comme utile parce que l'art est un peu vaste. L'art est vraiment vaste. Je ne mélange pas science avec mon art parce que la science, c'est un vie mon coussé, mais au moins les a vu mon laï parce que j'ai vaincu tant oyo que je sais la kengai na espérer toujours na makasi ya nzambe oyo azana kati na ngai. Le but est inspiré na makasi ya nzambe oyo azana kati na yo mais est-ce que osambelaka pe okendaka pe église to ovanda parce que bato mosusu balobana bango kete biso tokosambela te kosambela kaka na ndako ou bien yo nzambe ozoloba parce que banzambe baza ebele sikoyo ozoloba nzambe oyo asolo toyebi to nzambe nini epuis okendaka pe église to okendaka te. Non, eloko kaka eza ke ozala en contact avec Dieu pe okutanaka na bato bosambela nzambe moko nzambe oyo nga nazosalela aza le Dieu créateur oyo asali likolo na ya se ya ma de ma part aussi de ma part te mais eza nakoki koloba nzambe mais dans moi nakoloba Jah Rastafari Jah Rastafari yende moto azo sala kati na ngai azo batela ngai azo lekisa ngai na ba mikakatano nyonso oyo ya pasi ya vie parce que de travailler comme ça c'est un calcul il faut zana mutu munene nde na lobaki soko zana mutu munene te osengi présence ya Jah te osengi présence ya nzambe te parce que le peuple azo différencier azo tia banzambe belé mais so totali le Dieu créateur o asali kolona se asali kolona se azaka kamoko banzambe wana misusu baza itite na vie ya moto ba batunde bazingi baningi nde bacha bango bachaye utile na vie ya bato mais pas na vraiment nzambe nde moto azo batela nga nzambe wana aza nzambe o alakisi biso bolingo alakisi biso kozala bondeko alakisi biso nyonso o ya malamu no ya mabe et c'est pour cela nazosala toujours ya malamu na miso ya bato mais tolingi koyeba sikoyo na mambi nyonso ya biloko ozosala bamikakatano nini mpe okutanaka nango parce que tout le monde a battu mon sous soit nandingo zovanda boye au monde battu ba elio ba menace ou bien mikakatana ba produit na yo zo sala okozanga ba fond po somba ba produit po sala musala na yo to ba menace pas ba client ba biloko neti andingo wana o meka mpe ko expliquer biso mikakatana nini yo kutanaka
Mikakatano, vraiment, ça vient seulement de toi-même si olingi mikakatano ya. Parce que ce que vous avez sérieux dans Moussala Nayo, vous avez sa client, vraiment mikakatano goyate. Parce que j'ai servi au yaye liboso nangai. Ya, nazo servir au yaye liboso nangai. ACP na art aligné na saide art. Ngai na kokisaka kaposa nae pour na toza na problème te. Ça, c'est le public qui m'aide. Il y a une valoriser. Azo aider na musala on azo sala parce que le Congo est l'accès aux anango. Parce que na sur lobby Congo goza sous boité beaucoup longola tâche au bino bochana mutuna bino que là ils ont négligé. Là ils ont négligé par nous-mêmes. Yeah. Là, ils sont négligés par nous-mêmes parce que les Congolais ne vivent pas comme les étrangers. Yeah. C'est pour cela qu'il y a un art, ils vivent, ils sont différents na Batalibanda. Yango art est différent na Batalibanda, mais sikoyo na musala na ndenge osala ka olobi ba difficulté okutana kanango mais tango yo sala ka musala parce que batu mususu bazalaka akomo sala musala boyazo cha ki série na katité bakilia bakomo ya tiki photo na ye pour décorer et comme il faut abeta ka batour na salité zelana nwe na zuna ba produité biloko neti andengwana siko moni client bakomo ko silika et rwana pe ko sala pour na ke diminuer clientèle mais yo expliquer biso ndenge ozolo ba ke foko cha ki série na kati yango wana sikoyo nde tozotuna lisusu ba inconvénient ba avantage oyo pe okutana kanango na musala yo depuis bandi musala ngo bandi yango depuis bambula boni yeah musala ngai na bandi yango depuis 2004 mais avant cela nazali déjà na art mais o ngai na ndako lakisa le temps o ngai na bandi na bimi na ghetto na bimi libanda ezaki na 2004 yeah bimi na ghetto bimi libanda na 2004 mais depuis 2004 tina 2017 et 2018 au cause la peu aux yeux avantage quand même ya malamu to rendement ezana ngobienté avantage mingi eza esengo parce que je nazana esengo ya ko sala ya ko dessiner yango nde avantage mingi eza pana parce que place nyonso na kozala na éviter na kozala toujours na esengo parce que quand je dessine tout le monde apprécie na musala o na zosala yango ne mingi eza avantage nga na zozo parce que na kotelema na coin nyonso partout na monde ce que oyebi kaka musala osepela yango nde avantage na mingi avantage mingi eza chaque jour nazo apporter un plus na musala na ngai oza apporter un plus na musala na yo mais tomoni awa ozo za lisusu na ba produit kuna oche o exposer yango ozo teka to ezaka ka nyonso wana pona musala ezo sunga pona musala na yo po tomoni kuna pe ba biloko eza ko déposer bien ko chango na ordre ezaka ya koteka to eza ipuna moni ba sac ebele ya peinture ou bien zani yeah that is eza mingi pour de calcaire ezaka ka à base ya latex quand je fais latex c'est singa poudre calcaire pe eza vraiment biloko nyonso moni wana nazoteka yango parce que quand je dessine eza onga naza nango na kati yango nayo lakisa bato mais ce n'est pas dit que eza na teka te je suis libre de vendre parce que je suis légalisé yango nazoteka nyonso wana bino moko bozolanda ndenge invité na biso azoloba bino bato bomesana muninga za na anniversaire na ye ozolinga kokende zo photographe pote akanga photo asala boye metala muninga akanisi muninga na ye malamu alobi te il faut ya asalisa elo quand même cadeau ya malamu aye pa artiste
tala ndenge ba décorer ndeko na biso moi si en tout cas eloko ya kolongola ya kobakisa te ka ndenge aza na photo ndenge pe ba décorer awa moto so continuer na artiste na biso artiste toko kende pona ke o expliquer ba fidèle spectateur ba mona pe na ba tableau mususu ba image ezawana o meka mpe ko expliquer biso parce que to moni image mususu ndenge na lobaki liboso ke mususu ezane ti ozomoni ti ba flenet ndenge nini o meka mpe ko expliquer ezoloba nini toko ça va awa toye na kati tomoni papa avandi aza triste azwi maboko atie na mbanga tomoni koto oyo mosusu asimbi lichette na maboko bon toye tomoni papa oyo asimbi lichette aza na ceinture atia yango mopanzi ya nini ya eza rideau bien nzete oyo bambou de Chine bon siko toye tomoni lisusu oyo apparemment nde nazomona eza neti mundele azokoma koto oyo mosusu mpe azokoma bazosolola oyo azokoma omeke mpe koexplike namoni mpe na garde na nsima aza na nzete to arme wana eza mpe na oyo koloba le temps passé ça c'est l'époque coloniale. Oui. Ça c'est les blancs quand ils dirigeaient nos ancêtres. Au hasard ancêtres mais un des yabango azaki mécontent na lisolo et betamaki parce que on était colonisé la force au ezaki kati ya bamindele oyo yango ne bandi ko diriger bato oyo mais ça tenir compte que biso pe on a les forces divines de Dieu oyo ezakati na biso yango ne papa oyo azaki mécontent na lisolo oyo andaki kobetama awa yango tango bando betama ya baboto la mboka to lele ubendenge na faso bazo coloniser bango banyokolaka bango ndango pe yoza na likamwa na pe o s'inspirer pour ça lelo kwana et mon na miso bat. Non, l'histoire, ça c'est l'histoire. On ne change pas l'histoire. Ça c'est l'histoire des blancs. Non, pas il y a Moïndo. L'histoire était les blancs qui dirigeaient les noirs. Ça c'est les significations. Il y a tableau oyo. Les blancs dirigeaient les noirs. C'est pour cela que tu vois oyo azokata. C'est une séparation des frontières. Mindele bazo diriger bami bato mwindo basala. Mais oyo kuna azobatela ba o bazo sala misala. C'est seulement les colonisations. Tozak vraiment malade. Parce que tout le monde peut ba sans zapper. Tout le monde peut nani ba étoile les a kongela donc ils ont là c'est quand même que te likamwa malamu ezali parce que place mulili ezalaka makamwa malamu ezalaka te mais tant lumière eza c'est que makamwa malamu ezali tablango omeko yebisa biso eza nini na mona banzela nzela eza nzela to eza nini. Ah ça c'est un peinture sauvage. La peinture sauvage, l'inspiration divine parce que on néglige pas l'inspiration divine. Ce que moni ndengo lobiso moni tableau oyo ezo sala sengo ya ezo pesa sengo vraiment yango nende signification mingi ya tableau oyo la joie aussi la richesse aussi et dans ce tableau ceux qui osa nango na ndako vraiment nzambe a béni oyo parce qu'on voit j'ai mis les représentations des pierres là-dedans nyonso eza awa yango tableau oyo et ça signifie moi la joie. Ngai nazo conseiller na pesaka tous les élèves au bayaka awa vraiment ata yo yebi yango sans classe mais luka ozulango valeur na classe parce que ba biso petit toza na valeur bwepona tozwa ki temps ya koyekola yango ya ko kolisa musala na partie ya classe yango ndi mutu esalinga na zala conseil mo kana pesa bato kaka yango. Conseil moko pesaka bato yangwana toza déjà na suka ya émission na biso parce que balobaka biloko malamu eumelaka pete mais yangwana tozo pesana no to limingi na bato bazolanda na biso na bandako bino moko bolandi ndenge artiste auti koloba to kitaki sur le terrain pote tozo la bino makambo ndenge ezoleka parce que biso toza wana to kitaka ti place musale ezali to lingite ke makambo ko beta na munoko sans que
oyeba ndenge makambo ezoleka te yango nde toyaki artiste okoya po toyeba ndenge nini mosala ezoleka awa bino moko bomoni ndenge makambo ezali toza na télé na ye esika oyo asalelaka mosala ayebisi bino aza na commune ya Lemba référence Lemba terminus soko okomi na re ya terminus ozwi mwana moto oyebisi kete tikanga na avenue Lonzo na numéro 24-23/5 donc soko yewana okuta artiste aza sur le terrain beaucoup bête na masolo ezala pona formation ezala pona ko salelo musala ba décorer pote au mona ndenge makambo esala makanango mais mwana mboka liloba suka oyo okoloba pona bato bazotala ngana yo na ngonga oyo na bandako na bango okoyebisa bango nini ya esengo mingi parce que esengo makasi parce que naza liboso ya population vraiment population azana esengo parce que oyo eza na kati ya moto na kolakisa yango po epesa esengo epai ya bato parce que oyo ngai nazo présenter liboso ya bato eza nano esengo avec amour yango ndende na olakisa epai ya bato bazala vraiment na esengo l'environnement ekozala vraiment na art oyo eza apprécié na miso ya bato ezala apprécié na miso ya bato biso pe topesi yo botondi mingi parce que o répondre na invitation na biso mais tokosilisa bongo te okozala pe na bato ata na yo 4-3-5 oyo kopesa mpe bambote oyo mpe olingaka na motema na yo ya liboso na opesa Laskoni Bukasi na Afrique du Sud vraiment bango nde bayebi comment j'ai souffert na Afrique du Sud napesi le maître na ngai mpe na Afrique du Sud Jack napesi bango nyonso mbote napesi mpe maître na ngai awa na Congo Samidar napesi mpe Gejo bango nyonso vraiment baza na mitema na ngai oyo nakobakisa lisusu Tinidar nani Gejo lisusu na bandeli lisusu parce que ce sont mes amis oyo nga nazo travailler na bango oyo bazo contribuer un peu na art oyo nga naza nango. Oui, fidèles téléspectateurs, toza na suka émission na biso toyebisaki bino ke tokita sur le terrain po te tobetela bino masoloka ndenge lolenge ezalaka bonga mpe nakokosilisa bongo te parce que balobaka biloko ya malamu eumelaka nango te napesi merci mingi na mon pasteur Claude Kabunyu Alessa homme de Dieu en tout cas merci ebele napesi merci na apôtre Mukonzi Bambote ebele napesi lisusu bambote na ngai epa DTH bambote ebele napesi lisusu bambote na pasteur na ngai Billy bambote ebele napesi bandimi nyonso ya centre de réveil spirituel bambote ebele charisme toujours parce que papa yebisaka biso charisme kaka charisme ezala partout esika nyonso ozali mukaya donc kokwesa yango te ezalazala parce que mukaya nde ezosala po te mwana oyo ya Claude Kabunyu Alessa azala malamu atambola esika nyonso azotambola na Nzambe kobanga te mais apesi lisusu merci na maître Valérie Sabou Insafo napesi merci na couple Docteur Meta na Alphonsine Meta bambote ebele na bao nyonso boyebi ngai na komona ngai André Kimbuta Chitala napesi bino bambote ebele mais mwana mboka opesi numéro de contact te parce que bato bakozwa yo ndenge nini bako rejoindre yo ndenge ya numéro na ngai ezaka 00223 98 89 53 5 pardon numéro na ngai ezali vraiment na kobandela numéro na ngai eza 00243 89 53 97 513 oko répétant parce que pona bato yo ba uti kozwa biso na retard bayoka olobi numéro na yo ezali combien 00243 89 53 97 513 olobi 00243 89 93 245
eza 00223 89 53 97 513. Bon, bana mboka tokomi na suka ya émission na biso bao nyonso basepeli na émission topesi bino merci mingi na bao pe basepeli nango te topesi ka bino merci parce que biso tolingi bino kaka mais bo hésiter te numéro na biso eza affiché ya écran na biso soki ozana mwa remarque soit ozana posa ya koleka na émission ko hésiter te parce que biso tozawa na poto lakisa musala malamu ndenge zo salema bo hésiter te bo lakisa batala na bino e kozala malamu parce que bato mususu bayebi te ke makambo ezoleka koto eza makambo nini te mais à travers ya média à travers ya émission na bino choc culturel bokoyeba makambo ndenge nini ezoleka na kati ya mboka mais pona nga na bino na koyebisa bino tosila na bino tokokutana na numéro prochaine botikala na kimia nkolo na kati ya bandako na bino nzambe abatela